Bonsoir bana nzambe nyonso tu ça dépend bolandanga à travers vidéo oyo eza susunga mama Patience Kalonji na susu ko partager na bino ba message ndenge to mesana ko partager na bo mesano ba message nzambe apesaka biso na yango na kosepela kopesa nano merci na bandeko nyonso tu basabona na chaîne oyo zamba pambola bino ya mingi na bino so bo partageaka ba video nanga zamba lola akanisela bino na ba oyo pe ba like aka o ba komantaka vraiment nzambe la lola amona bino pona nyonso tu bo sala tikete kombo na ye ezwa lokumu bandeko leo na ko partager bino ba message alelo na kosepela bolandanga na bokebi makasi parce que message ya lelo eza kaka message te mais eza message plus révélation oyo nzambe apesaki biso mais avant to continuer na kolinga tosambela mpo okolo yesu azala na biso ebande mpe na suka tobondeli yawe napesi yo merci na ndenge opermettre ngai mokwalelo naza liboso ya kamera mpona kosala video kopartage na bandeko na partout bakolanda nga tikete yesu mimonisa ebandeli mpe na suka présence na yo ezala na kati na biso papa toyoka yo nde kolobela biso orevele des choses cachées yo nde kolona biso na teme nyonso to ya sorcellerie ya envoûtement nguya nyonso nde kotema mpona koampeshe nga nasala mosano ndenge esengeli ezali le sans effet na kombo nyonso yawe nga moko nakoki kopesa message oyo te papa nga moko na maloba na nga moko naozanga defa bamo na baphrase ya koloba mais yo nde kolo mosala papa tikete yo nde oloba na esika na ngai papa lobela nga na bandeko na ngai na ntango oyo dispose ke naleka liboso ya video oyo bana na biso lokola alpha osusa biso lokola omega na kombo na yesu molimo na yo ekompanie video partout kokende etouche motema bana na yo edelivre bana na yo esunga bana basala volonté na yo na kombo na yesu amen bana nzambe nyonso tu bisika bozwami naye kopartage na bino message oyo nzambe apesaki nga année passée message oyo eza ya depuis année passée nzambe atalisaki ngai abandaki koloba na nga pendant 3 jours nzambe abandaki koloba na ngai alobi na nga lelo alobi na nga lobi alobi na nga lobi kuna pe na tous les 3 jours mikolo misato nyonso oyo abandaki koloba na kaka message moko oyo nazoloba na bino oyo na bibolanda nga na bokebi makasi napesa mesana kopia bino bamessage na ya komemela bino bamessage mais message oyo nzambe apesi elo eza profond makasi na kolinga bozala patient mpe bolanda nga na bokebi nyonso mpo tocomprendre ngai na bino nini nzambe azosenga na biso na ntango mpe nzambe azoloba na biso mpe na kosepela ndeko ozala mpe na bible na chaque fois nalobaka na mesana koloba ke soki omoni video boye boyaka mpe ndeko bongisa mpe bible na yo totangaka elongo ekozala malamu parce que ngai nzambe apesanga bible bokobanda komona souvent bamessage wana banda koya nango mingi obanda kozala na référence na bible parce que apesanga bible yango tomona to bamessage oyo esi eleki azongisaka nga toujours na kati ya bible na bamessage oyo apesaka nga yango nayebisaka biso na momesano keno toyaka mpe na babible na biso kolanda message elongo oza na bible na yo pembeni oza mpe na biki na yo pembeni na mwa papeno ya konote ekozala malamu totangi bible elongo tokomprendre ngo nzambe azoloba na biso mpe après video okoki kozwa mpe ozusu ta ya méditation susu na yo ya yo moko lisusu na baverse oyo nzambe azopesa ekozala biso malamu mingi mpo tokomprendre volonté ya papa na biso na ntango mpo na biso eza nini na yango nazokende nzambe alobelaki nga premier jour azotalisa nga motu kotala atalisi nga motu moko abandi koloba na nga omoni motu ozomona oyo oui aza motu ozomoni motu lokola bato nyonso tu na mokili oyo mais aza motu ordinaire te motu oyo ozomona oyo aza motu lokola bato nyonso tu nde bazalaka na mokili te
Et si quand on a maneka komi tout na pourquoi nzambe azoloba na ngabo et après nzambe bandi koloba na nga tala na kati na ye petango bande koloba ko talisanga na kati na ye de fanem sabino ke makamsu nzambe alobela biso de fatozanga ka moya ko expliquer ngo de fatozanga ba moya ko expliquer nango mais to pesa kaka oyo na lisungi na zo permettre que to comprendre pe to pesa abane koloba concernant na kobenga ngoni génétique ya mutu omoni na kati penza ya mutu eloko pinde salaka penza bo mutu nde tomonaka organe te na kati ya na makila ya mutu toza na ADN toza na hormone ya génétique ya mutu kwa azoba sikoyo na kati penza ya mutu penza na kati penza na source penza donc abande kolobelanga origine ya mutu yango alobi aza mutu lokola bato nyonso tozomona o te anabi comment est-ce que c'est possible alobi eza bongo et abande kolobelanga concernant bato oyo bazosangisa mibali oyo babimaka na mibali basi oyo babimaka na basi nde abande koloba na nga mpona bango abande koloba bongo pendant 3 jours après aye oloba na nga alobi na nga ki hormone oyo ekompoza bango yana bina bakati ya bamo nazozanga mo ya kopesa me bokomprendre nde nazolobela hormone oyo ekompoza bango wana eza hormone moko oyo ya nzambe te ya bonzambe te na bengi yango hormone parce que eza penza beaucoup mena obake na bakati penza ya kati penza eloko bine salaka penza mutu na ba hormone génétique ya mutu alobi eza ya nzambe te. C'était ça premier jour eleki alobi nanga langage wana et deuxième jour eleki le même langage on a répété et na lamuki na ndoto nazomi tuna mais comment est-ce que nzamba koloba nanga boy ezana bato mosusu na mokilo baza na ba hormone moko baza na kati na nini na ba composante moko wapi eza anormal na bato bonde biso bato moki tozalaka na ndenge ne et mutuna na bana kotuna ma mingi omanza mazolo bana mpona bato basanganaka oyo basi oyo babimaka na baninga basi mibali babimaka na baninga bango mibali azoloba na nga bongo mpona nini. Après ekomaki jusqu'au 3e jour na bongo ntango ekomaki 3e jour nakelala comme d'habitude nde le jour wana nde abi kolobela nga sikoyo na mozindo sikoyo naloba namoni na vision nzambe azotalisa nga na ndoto na nga azotalisa nga couple moko bo mwasi moko na mobali bazalaki na ndako na bango kozala bazalaki na ndako na bango bayambi mutu oyo bayambaki lokola invité mwasi moko azalaki wana boye bayambi ye akomofana na bango kofana mwasi akomofana na bango après mikolo mwasi wana boti trouble après mikolo kutu non koya kaka mwasi wana ye kofanda na kati ya ndako ya couple wana nde bazalaki kimia oyo ezalaki na kati ya couple wana eza asute kokota kaka mwasi wana akotaki na kati ya ndako wana kimia oyo ezalaki na kati ya ndako wana ezalaki lisusu te trouble ekotaki désordre ekotaki mpe nyonso tu ya mabe ekokaki koya eyaki na kati ya ndako wana ndako wana ezalaki so na kimia te e na bande komona vision oyo bondenge ezotalisama après baye kotalisa nga mwasi yango siko atelemi abandi oloba na nga mwasi yango azoloba na nga atelemi abandi koloba kwa azoloba nini alobi omoni bana o atalisi nga sikoyo bana mwasi wango mpe ayaki na kati ya ndako wana ayaki na bana na ye mwasi wana ayaki na bana ne na kati ya ndako wana na kati ya couple wana azobisanga sikoyo andi koloba sikoyo boabi omoni bana o babana na nga bana ozomona o ya basi tokomi ya mibali oyo baza bana na ngai nde mutu na bota bango na mema bango na libumu na ngai oyo ndenge mwasi nyonso to amemaka mwana na libumu apres mikolo aki kobota ndenge nga mpe na mema bana oyo ya basi oyo ya mibali oyo na libumu na nga na mema bango ndenge mwasi omemaka zemi apres mpe mikolo mpe na ke mpe na hôpital mpe na boti bango
na boti pe bango nde bana nyonso to babotamaka basi nyonso babotanga mpe na boti bango mais bana normal te bazala bana normal bazala bana normal te na nde na bi bana normal te oui na mema bango na libumu na nga nde mwasi nyonso to azwaka zemi nazwaki zemi vraiment ya bana oyo na libumu na nga na boko baboko mpe na libumu na nga ndenge mwasi abokolaka zemi na libumu mwana boka mwana na libumu ya mama bango babokwami mpe bongo apres mikope bake babotami mpe mais bana ozomona ya basi oyo bana ozomona ya mibali oyo bana na ngai oyo nga moko mama na bango ya kodefa te nga nde mama na bango na bota bango mais naoloba noke baza bana normal te baza bana normal te baza bana ordinaire te c'est ça baza bana ordinaire te baza bana lokola bana nyonso to babotamaka na mokili oyo te baza différent na bana nyonso omonaka na mokili oyo et puis esilaki wana ntango nalamuki 3e jour wana mituni nini oyo ezosalema na mokili oyo toza na bato oyo baza lokola biso me baza ndenge moko na biso te na mokili oyo toza na bandeko toza na bato na mokili oyo basi na mibali bakokani mpe na nga nde naza boye moninga mwasi akokani na nga nde na mwasi na boye mais zoka nde aza motu normal lokola nga te comment est-ce que c'est possible nakumu mitu na bakestion na defa naokaka babaraso mpe na bamindele batechnologie avansa eza bamashine moko batiaka mpe basperme na kati boye apres mikolo bana babotama mpe na kati ya bamashine eza yango nde nzambe azoloba yango bomi bato babotami lokola bana wana nde bazolobela mais ndenge nini comment est-ce que c'est possible mutu aza lokola mutu na mokili aza lokola biso te ezalaki bongo question du jour bandeko komituna nango makasi origine ya homosexualité alobaki na nga bongo nga natali na bi nzambe eza nini esilaki journée wana elekaki journée mosusu eyaki koleka je pense koleka elaki soki 2 ou 3 jours comme ça année passée après jour moko bona ntongo nalamuki naosala nanga misala ndako je me rappelle bien des jours wana nazalaki na nkombo nanga na maboko nakomba nanga ndako nazalaki na brosse nazokomba nanga ndako naokomba tapi mbala moko na telemi omona kaka eloko moko olotaki ndoto mo oloti ezoyaka na motu sikoyo ozose raisonne kaka ndenge ezalaka sikoyo na telemi ti nabandi komituna motuna na nzambe mpe eloko nini yango nalotaki bazoloba nangaki eza na bato moko bana mokili oyo baza bato normal te me babotama libuma mwasi ndenge nyonso babotama libuma mwasi me baza normal te ndenge nini natelemi na bosi na ngai ya ndako kokomba nazomituna sikoyo question mbala moko naoka na litoi na ngai nzambe abandi koloba na ngai alobi na ngai le fils apesinga phrase oyo eza na bible alobi na ngai boye na bible na yo wana bakoma boye eza na phrase mo bakoma boye les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles prie pour femme apesinga exemple ke bana ya nzambe bamonaki ke bana ya bato bana basi ya bato bazalaki kitoko makasi bazalaki malamu bazwaki bango lokola basi esuki wana nalobi boye na bible ça va nalobi verset oyo nayokango na kala wana toza na bagene tookola nanu wana kutu ata toza na bamike tookola bagene fille quoi un jour passé na biso bandenge kote yango
ateyaka yango aloba mambo bamabala nde kaka bateyaka bana nzambe okobala bapagano te ceci cela abande koteya yango na conteste wana abande koteya yango na conteste wana ke bana nzambe bakobala na bapagano te c'était ça nayoka verset oyo mais nayebi te soki eza na bible ekote nini yango mpe bible mpe eza mpenza monene oyo nayebi te eza wapi eye na Jean na Matthieu na nini nayebi te mpo eza vraimen kala mpenza naoyeba ta ne te kala mpenza makasi wana sikoyo nzambe apenga asukisingaka bongo apenga mpe verset alobi nanga apesingaka phrase wana donc apesinga sikoyo devoir nazonga na bible nakende koluka et c'était ça asisi mamu nanga ntango naye kozwa temps sikoyo ya méditation nazwi bible nanga nabandi mpe koluka naluki te naki koretrouve verset yango ke eza na Genèse 6 na kolinga totanga Genèse chapitre 6 tobanda na premier verset pour te comprendre. Et le Bible, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Après singa verset wana. Ok? Ne bandeli. Donc quand on zonga na ne bandeli na ba création quoi. Nzamba akeli mokili. Bato atie bato na mokili. Bato bandi ko se multiplier. Bana basi babotami. Donc bana basi babotami. Nde sikoyo ba fils de Dieu oyo ba ye kozwa bana basi ya bato. Basui bango lokola basi. Et tango apesinga verset oyo na bandi kotanga. Tango natangi pona zwaki bena tango tano ngabino botanga ngo nyonso mona tanga nyonso te po kuma ba kotanga pesa mingi fona kata botanga Genèse 6 mobimba po bo comprendre makambo tozolobela. Tango natangi tango kaka nazotanga mbala moko na yoki Nzambe oyo tikala kosalemela nga te esalemelaki nga jour wana naoki Nzambe kofungula vraiment na kati na ngai donc afungoli vraiment mutu na nga afungoli crâne na nga afungoli mutu afungoli cerveau afungoli crâne afungoli penza na kati penza ya mutu na nga namona bandi kolobela nga na kati azoloba na nga bo alobi makambo otangi wana bongo ndeza omoni diable po adétruire mokili autilisaki mwasi po adétruire mokili nzambe mpe po asauve mokili autilisaki mwasi asukisi wana nzambe po asauve mokili autilisaki mwasi ye diable mpe po adétruire mokili autilize mwasi. Ok. Donc, diable peut utiliser mokili. Abomamo a détruit mokili. A utilisé Ève. Alié mbuma baboyaki Ève alié mbuma esume koti na mokili. Kofe bande. Nzambe peut sauver mokili. Aye koluka Marie. Marie aboti Yesu de trouver grâce. Donc, c'est ça. Likambo tolobela lelo tozolobela likambo ya Genèse 6. Tozo continuer na lecture na biso. Voilà totanga ki de to qu'est-ce qu'on a 3 et le Bible. Alors l'Éternel dit et donc déjà bazu bango lokola basi 3 et bandi. Alors l'Éternel dit
Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 4. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ozokane balobi, bagéa bazalaki na mokili, bazalaki na mabele, na tango wana. Après, na Bible nanga balobi bon, balobi avant te. Balobi les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après. Balobi avant te. Balobi après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes. Donc, ba fils de Dieu wana, baye koluka ba fille des hommes. Bazwi bango lokola basi, baboti na bango bana. Bana o baboti na bango nde ba géant wana. On sait pas makasi nzamba pesanga makasi asunganga nango ko transmettre message ndenge sengeli. Nde baboti ba géant wana. Après to continuer à l'intérieur pour to bossa te to koyama mususu. Les héros baboti ba héros ba géant. 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je n'aimerai pas de les avoir faites. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici un moment de ceux qui ont un abordant à Mobimba. Donc, Nzambe, makamo bana ya Nzambe, basalaki, bana mibali ya Nzambe. Makabo bana mibali ya Nzambe basalaki na kokende kozwa bana basi ya bato kobota na bango bana o baza ba géant wana et pesi Nzambe kanda parce que après avoir bango kobota bango bana ba géant wana et c'est que mabe komi makasi na mokili masumu komi su makasi na mokili yango moni Nzambe a décidé aboma mokili mobimba aboma batu na banyama mais Noé a trouvé grâce liboso ya Nzambe biso to bidi sola Noé ndenge zalaki Noé trouvaki grâce liboso ya Nzambe Nzambe akotisa alobaki nike sala arche sala boîte okota na yo na ba o no surtout batangami ya yo na ba nyama mibale po nazoboma mokili oyo pe Nzambe abomaki mokili. Donc tena nous pose wana siko to continuer bote il faut to yeba ba fils des hommes wana ba fils de Dieu wana baza banani bana ya Nzamba mibali wana baza banani siko pote baba na Nzamba ngo baza banani to kokende kotanga na Jésus-Christ de Dieu. Apocalypse zolo benabiso makambo esalemaki na lola Nzambe apesanga asunganga na pesa message ndenge esengeli. Apocalypse 12 tobandi ata na 7 tobandi na chapitre 7 mais yo autant Apocalypse 12 manga na ozora ka ba partie. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattèrent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattèrent. Mais il ne fut pas le plus fort
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. basotalisa biso na ebandeli kaka ke guerre eyaki ekosalemaki na lola toyebi lisolo bien ke diable satan dragon le serpent ancien kabine babengi ye serpent ancien awa ye alingaki azwa pouvoir ya nzambe lucifer azalaki akomaki kose compare na nzambe ke ye fo gloire o nzambe azwaka wana ye mpe abanda kozwa yango ye mpe fo baange fo baadore ye mpe fo akóma nzambe nde eloko esalaki wana nzambe asilikaki azalaki contre yango nde omonaki guerre ekotaki sikoyo ekomaki sikoyo deka sikoyo ka ya diable lucifer le dragon le serpent na ka ya nzambe oyo eza bamichel bamikael baange mosusu wana oyo nzambe arme ya nzambe ye moko babundaki sikoyo na ngambo ya nzambe nzambe abundaki te atindaki michel moto abundaki na baange mosusu babundi contre satan le diable na baange na ye mais satan alongaki te na baange nde balongaki te nde nzambe abwakaki bango na mokili kobwaka nzambe abwaki bango na mokili abwakaki satan ye moko abwakaki satan na bato na ye nyonso baange na ye nyonso abwakaki bango na mokili donc baange wana bazobenga bango baange déchu nde baange wana nde totangi na genèse 6 bazobenga bango ke le fils de dieu nde bango bazobenga makuna le fils de dieu oyo donc babengi bango le fils de dieu eza kaka mpona kotalisa différence ke bazalaki bato moko ya normal boye te lokola biso bato boye te oyo tobotami na nzela ya Adam na Eve te bazalaki race moko à part ndo omoni babengi bango le fils des hommes le fils de Dieu eza mpona kotya différence wana entre biso bato boye na bango bible ezobana biso ke ntango bamoni ke bato base multiplie na mokili eke bana basi babotami nde sikoyo baange wana ya mabe baye kozwa bana basi bazwi babandi kopona bana basi kuna bazwi bango lokola basi parmi baoyo nyonso tu babandaki kozwa bazwi bango na basi nde sikoyo bible elobi ke bana baye kobota bana yango banani babi bagéant babi na 4 balobi les géants étaient sur la terre en ce temps-là après que le fils de Dieu furent venus vers le fils des hommes après tant bango baye pa bana ya bato ya basi nde sikoyo baboti bagéant nde balobi ke ce sont des héros qui furent fameux dans l'antiquité donc baza ba héros donc baza baboti bagéant donc kosala kozwa baange wana babimi na basi baboti na bango bana wana bagéant donc eza kobaki baboti na basi bato ya anormal parce que tant tomona géant aza moto aza na taille normale te bato bazalaka mikusa ye aza na baforme na ye aza na taille na ye aza molai na ndenge na ye nde bato baza te yango babengi bango balobi awa ke baboti bagéant nzambe esunganga nde nzambe alingi kotalisa différent ke baboti semence yango moni na ebandeli ya message nzambe azotalisa moto abake semence oyo eza na kati na ye tala semence oyo eza na kati na ye aza na semence normale te lokola bato soto moki bazalaka nango te yango moni
Nzamba bandi na message premier jour deuxième jour bananga bongo abi muntu aza na semence eza na kati na ye eza semence ya normalité eza semence muntu bazalaka nango na mokili te aza différent mais aza muntu omone kaka muntu boye donc mélange ya baange wana déchu baange wana motomboko batombaki na lola oyo nzambe abwakaki bango na mokili na mabele baboti na bana bato normal bato normal bana basi ya normal baboti semence donc race moko ya mabe na babe bango race baboti race moko ya mabe bato moko ya mabe baza normalité yango babengi bango ba géant ba nini ba héros ceci cela siko poto comprendre bien place oyo bato mosusu bakomi tuna mais ange ye aza ange akobota ndenge nini ange akokobota ange aza na sexe te eloko te poto comprendre yango bien nakosepela tokende na genèse mpe kaka mpona bayeke bino bokotanga genèse 6 mobimba me ngai nasotaki kaka me totanga wana ke nzambe abomaki mokili mpona nini nzambe abomaki mokili na ntango ya noe mpona nini tokoyeba ngo na mokanda ya jude na suka totanga genèse 19 mpo tocomprendre baange oyo nanu ndenge basali toke na genèse 19 à partir ya premier verset okotanga genèse 19 mobimba ngai na osoteka mpo awa totanga lisolo ya lot lisolo ya sodome et gomorre te tokocomprendre baange wana basalaki nini. Genèse 19 chapitre 19 verset 1er tobandi elobi boye les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous leverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans le rue. Donc, on pose, abazoba na biso ke Lot afandaki na ndako na ye na batango balobwana amoni batumi bale baoleka. Bazaki ba ange mais balobi ki vit les deux anges passés. Donc amoni bango ye kuta ba kiteke ba ange. Amoni bango batu. Bango bagomona amoni bango bato abengi bango ka ndenge hospitalité ezalaka bato motema malamu kaka kosunga bato aboleka bavoyage mpe bapassager boya bopase nuit epa na nga ayambaki bango gentillesse na ye bango babi te tooleka te tokokɔta na ndako na yo te tozoleka biso olala biso libanda nazwi verso oyo mpona kotalisa bino ke baange bakoki mpe kolata nzoto yango nalobaka koloba avant tokomala avant baange oyo bakomi mibale awa bazalaki combien avant bayawa bazalaki 3 personnes mbi bezo bana mokanda ya genèse ke abraham afandaki amoni 3 personnes baoleka abengi bango boya na ndako na nga pardon kaka lota bato bazali na motema malamu motema malamu on ebite so na bato lelo ezalaka su te bato bazaki na motema malamu moto ayebi te mawabenga ye Abraham abi bato misato pardon boya bokoleka nga bongo te boya bokota na ndako na ngai bolia bomela bopeme bombo continue nzela nzokande ezalaki baange mibale na nzambe ye moko na kati na bango koya bakoti epa na ndako ya Abraham balie bameli physiquement boy amonaki bango mibali physiquement boy nzambe alie baange mibale na balie bameli na ndako Abraham nde sikoyo albi Sarah okobota yo ane prochain okumba zeme okobota batikili pamboli ya Isaki misala malamu batikili pamboli ya Isaki nde sikoyo abandi kokende alobi kashereje est la ko bombela penza Abraham makambo tozonga tokende kosala kuna est la ko bombela vraiment Abraham makambo tozokende kosala bien na Sodome kuna te il faut na yebisa ye
Il faut naïbisa Abraham. Bakamto kendo osala. Nde sikoyo ayebise ke monde to okebo. To kendo tumba Sodome et Gomorrhe mabe kuna eleki makasi. Anonsaki dali solo ko tumba Sodome et Gomorrhe. Wana bazaki Nzambe na ba ange oyo totangi a mibale oyo. Nde siko bakabwani Abraham a intercédé ti parce Nzambe so kuti ba juste okotika so kuti no ba bomato okotika a intercédé ki pona Lot ti esile Nzambe akena ye ba ange mibale baki ko sala opération sikoyo. Baki ko sala opération ko tumba Sodome et Gomorrhe. Tozaka na lutte ko ba ke non ba ange pe ba ko lata pe nzo ba ko botisa pe batu na mokili. Nde esike mimi biso na nini na Genèse 19. Alobi na bango boko na bitete okota te to lala na biso libanda. Abondeli bango, Lot abondeli bango, to komi na 3 alobi mais Lot les pressa tellement qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Mais Lot atungisi bango makasi babike non kasto tikaka to fanda kasto kota kana ndako Lot bakoti na moni na sauté. Tant bakoti na nazo sauté na lo baka tant bakoti apesi bango kolia apesi bango ya komela donc akipe bango 4 le bike bakoma kina na butu te bala moko batu ya mboka ya Sodome ko banana bana miketi na ba mikolo baye ko entourer lupango baye ko entourer ndako ya Lot butu wana kaka na pokwa bi baye ko entourer ndako ya Lot wana batu wana ba ange mibale wana na kati ya ndako soit disant mibali na kati ya ndako toyoka siko bien awa 19 Genèse 19:5 elubi boy ils appelèrent Lot et lui dit wana eza batu ya mboka ya Sodome. Il appelèrent Lot et lui dit où sont les hommes okina bengi bango awa babengi bango les hommes babengi bango les anges te babengi bango les hommes veut dire batu bamande ko mona bango batu kaka lolenge moko na bango mais nzoka nde baza na bango batu te baza ba ange mais bango tu bazo mona bango ke baza mibali lokola bango. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissons. Wapi bato baye na ndako na yo na butu bimisa bango biso to bimana bango bazobenga bana mibali babimisa bango babimana bango. Lot sortit vers eux et elle entra dans la maison et ferma la porte derrière lui. Donc Lot a mis par une porte dans Simanaye. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amenèrent dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes. Abengi bango penani homme. Mais ne badwano bakeno amoni ba ange mi bale ba oleka. Mais omoni ke a ba changer appellation ba komo benga bango homme. Veut dire physiquement bo bazalaki mibali ba tembe moni o mwana mobali. O mwana mobali mais bazaki ba ange. Donc toko bakena na tango na bakoke ko sala nyonso bakope ko linga basi bakope ko sala suba parce que balataki nzoto ya bomoto. Puisque faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Bossa ba mabete po baye pa na ngai. Il dit retire-toi. Il dit encore celui-ci est venu comme étranger. Et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons puisqu'à eux, et pressant Lot avec violence,
Ils s'avancèrent pour briser la porte. L'autre a le na bango ke bana mibalo ba na kimi bana nga butika bango. Comme no bolingo bimaka na bana mibalo. Comme ça nga na pia bino bana nga mibale ya basi. Bazano ba moseka. Ba yebi mibali baza ba moseka. Bino bozwa bana nga mibale ya baso. Bosa bango bolingi bo bimana bango bosa bango bolingi. Mais bana mibale ya bato botika bango. Directement na makambo nzamba lobaki ke banani ba mibalo basangana ka mibali na mibali baso basangana basi na basi origine na bango sali nini directement to mona ke bandela message na biso na place e kokana veut dire batu ya Sodome et Gomorrhe bazalaki ba homosexuel batu ya Sodome et Gomorrhe bazalaki batu babande ko sangisa nzoto mibali na mibali basi na basi bato mboka o donc makambo to mona o e banda kala yango bible bikelo kwa sika na mokilo ezate bapesi bango kutu bana mibale ya basi beso baboyi babi non biso kaka bato wana siko na balusango na version soki ba anjo bazalaki bato bawabanga nzambe te bangai mpe kosangana mpe na bango benga kosasa mpe nzoto mpe na bango yango moni bible bike oyo wana ba ange ya rébellion bango siko awa ezake bato ya mokili bato mokili nde baoluka ba ange bato mokili ya mibali bazoluka ba ange ya mibali siko kuna esika totangi na Genèse 6 ezake ba ange bazoluka bato mokili ya basi bato ba ange baye koluka bato mokili ya basi baboti na bango bana oyo baza ba géant siko to comprendre siko nde sikoyo ababoyi baboyi koyokela bango bakomi oluka bapousse sikoyo na babuka ndako na makasi bakota nde sikoyo bato sikoyo bafandaki kimia depuis kala wana basanonse sikoyo epa sikoyo lote ke non biso nde toza boye toza na biso baange na banza na lote ekomaki koza azwalaki surpris nakozolinga nde kotanga mingi te nakolinga bino moko botanga yango moni azosote 11 la sauté 10 la nanga na 11 ba komi que il frappèrent d'aveuglement les gens dans le bango kaka bala moko ba donc ba ange ba moni que non ba tout bandi la mabe de oppression de Jésus déjà mabe ba faire suer na mboka ya abomination na bango avec homosexualité na bango balingi kotika moto ba komi ko sa on n'est pas biso ba ange biso ko teko tombo tumba mboka opona mabe ba osala mabe ko bomba ta manzaka na bango mabe wana te manzaka ya mabe na bango bazosala babomba ntango basala ta semblance ke tomona te ke no baosala mabe wana te bazolakisa ngo mpe biso bima ke no bango bima baza mpenza mabe ya mabe ke babima na biso baange or ke lote kobanga no eloo te kobanga te koprotege biso tofape bango sikoyo d'aveuglement bible elobi na 11 ke baange bafape bango d'aveuglement de façon ke bazokoka komona nzela te ya kokota na kati ya ndako ya lote mpo bazwa bango directement to bafomi bango d'aveuglement bana mike ntina mikolo yaki mobange bana moko siko entre temps siko baange bakomosa siko lote oppression bima yo na mwasi nona oza na nani na mboka o zwa oyo nyonso totangami yayo na mboka o bobima oyo oza na mwasi kumba oyo oza na mwana kumba oyo oza na semeki kumba oyo oza na bokilo kumba nyonso totangami yayo abobima mpo tozotumba mboka ozomona yango moni na 12 balobi babengi bango sous les hommes 12 elobi les hommes dirent à l'autre qu'as-tu encore ici nde mam na kotoloba balobi na bango balobi na l'autre ke oza na nini na mboko kumba bima mpo totumba mboka balobi na bango bongo et l'Éternel ont envoyé pour le détruire après tokomi sikoyo na 15 babengi bango dès l'aube du jour, les anges insista auprès de l'autre en disant lève-toi, prends ta femme et tes deux filles. Ozomona na awa babengi na 15 babengi bango suba ange ezongi suba ange donc qu'est-ce na 16 ans ezongi susu homme et comme il tardait les hommes les saisirent par la main lui sa femme et ses deux filles. Ozomona bazo changeaka appellation bazobenga bango baange bazobenga bango mpe bato donc tocomprendre ke les fils de Dieu bazoloba wana eza baange
ba ange oyo nzambe abwakaka na mokili mpo bazalaki rebellion na bango na lola bakendaki na ngambo ya satana nzambe abwaki na satana ba ange na mokili abwaki bango na mokili bango wana bafandi bazeli bato bakomi ebele na mokili basi babandi kobotama bana basi bandi kobota bi osava siko tosala nini toke kobima siko na bango babimi na bango kozwa bango toke kozwa siko basi tobota bango na bana mponi bakenda kozwa bango basi babota bana eske ezali kaka pamba kaka boye sentiment kaka ya bonzoto mposa nzoto elekaki bango bike tokende kozwa basi kasi bandi kobota bango mposa nzoto eleki non tokoki komprendre na nini toketanga sikoyo Genèse chapitre 3 mpo toyeba pourkui likambo wana esalaki nini esalemaki okotanga Genèse 19 mobimba Genèse 6 mpe mobimba Genèse 3 mpe tanga ngo mobimba nga na ozwa na ngaka baparti toke sikoyo na Genèse 3 Genèse 3 elobi boye chapitre naza na posa kosote Genèse 3 totanga eza lisolo ya Adam na Eve baliaki mbuma ntango bapesa balia mbuma bapesaki bango baki kolia mbuma wana ntango balie toyebi lisolo ndenge ezalaki nzambe ayebi mpo wana bozao te tozangi bilamba tobatami mpo oza toyango tobatami andango biso ndenge boza na bizangi bilamba ote biso tobatami boliaki mbuma na pesa bino toliaki mbuma ote mwasi opesaki nga mwasi pabete nyoka nde moto akosinga ale bu sikoyo nyoka nzambe sikoyo abandi opia sikoyo etumbu problème na bisikoyo eza place etumbu eza nde tomoni tozosote totanga mbala moko okobanda na Genèse okobanda na 13 Genèse ezobandi na 13 tina 15 ngai nazosote na nga Genèse 13 jusqu'à 15 ngai nazosote ngai nazwi na nga kaka 14 elobi boye l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Problème makasi na biso 15. Genèse 3:15 et lobi boto kamalam. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Nde esika problème na biso eza wana. Azoloba concernant nyoka. Nyoka yene mutaki kosa mwasi na jardin. Nyoka oyo le même nyoka touti kotanga na Genèse, touti kotanga na Apocalypse 12. O babengi ye le serpent ancien, les dragons, les diables oyo asalaki guerre na lola. Babengani ye. Nde Bible ezobake boyoka ne kozala te entre postérité ya nyoka na postérité ya mwasi. Donc ba ange wana baki kobima na bana bato ezaki juste kaka ke po diable azala pe na postérité na ye na mokilo azala pe na ba oya ye yakomoni nzamba bandi koloba nanga ke mwasi oyo aboti bana oyo aboti baza lokola bana bino nde boza na mokili boye te bana na ngambo bape na mokili oyo bana ya satana pe basalaka nini bazalaka oyo paster mo babenga bango démon incarné. Donc baza bato oyo diable afanda na kati na bango pa yango moni na ebandeli ya message premier jour na deuxième jour bazobake non omoni moto oyo omoni kaka mutu boye mais na kati na ye na makila na ye vraiment na ba génétique na ye vraiment na kati ya kano bata na ADN na kati penza azane loko moko na kati na ye wana oyo eza yanga nzambe te siko to comprendre bazande ba postérité ya satana postérité ya serpent donc na kati na bango baza ya nzambe te mais tomona bango kaka bato kaka lokola
biso nzamba lobi ke akocha kozanga koyokana entre postérité ya mwasi na postérité ya nyoka. Nyoka oyo aza image ya ye moko le diable, le dragon, le serpent ancien nde totangi na kati ya mokanda ya Apocalypse. Apocalypse 12 totangi tozongi na mosusu awa tokotanga Apocalypse 12 yango moni Bible elobi ke je vous ai donné na kati ya Luc 10:19 elobi ke voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Serpent balobaki on ezate okoluka ka sepe ba nyoka bandi koni ata mutu ya nyoka non nyoko bande kolobana nde nyoka wana o na Genèse 3 que inimitié kozala boyokane kozala te entre postérité ya mwasi na postérité ya nyoka. Postérité ya nyoka nde oyo bana ya Satana na bana ya Nzambe boyokane ozala te. Bana ya Nzambe baza apela kokende na lola, bana ya Satana baza apela koke wapi na life na lile trauma na papa na bango. Yango Bible zo yango moni mwasi na bande koloba ke na Abraham na bota bana oyo bakuta na libumu na ngai na mimi bango ti 9 mois na ke pe na ke bota bango mais nga na oyi bisonga moko mama na bango na oloba na yo bana o ba bana normal te na bande komituna mais azobela konsena papa na bango tendeni azoba kaka ngande muna mema bango ngande muna bota bango ngande muna zana ba tata bana ngwazo yebana te. Oh Bible zo bana biso na mukanda ya ezobela biso na kati ya Bible zo bana biso na mukanda ya Jean 8:47 Jean 8:44 que vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Donc papa ya bana wana ezaki mususu te à part ye moko diable ye nazaki papa ya bana wana yango monaki ye azoba kaka mingi na mamu na mema bango ngande muna bota bango bana na ngai baza bana malamu te. Osomon donc tuko tokotanga Apocalypse ne tolobi 12:14 Apocalypse chapitre 12:14 c'est pourquoi « 17. Autant à 12 mobilement a sauté. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla. Oh, bon, tant que on attend pour comprendre. Apocalypse 12:13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du dragon, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'il s'envole au désert vers le lieu où elle est nourrie du temps, de la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ça touche à serpent, le diable. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme des fleuves. Le serpent a sauté dans 17. Apocalypse 12:17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Vous comprenez? Depuis que baba qui a inimitié entre yo mwasi bokitani na yo na bokitani ya mnoka définition bokitani yango yango ye moko nyoka na le dragon asilikeli mwasi alobi awa alobi
Bible que non. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, la postérité de la femme, le reste de sa postérité. Postérité, on dit banane, bokitana, on dit banane, yango on dit définira. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage du Christ. De Christ. Donc, postérité à base baza banane. Baza batu oyo bazo simba ba commandement ya Nzambe, bazo tambwa na kobanga ya Nzambe, bazo tambwa na mibeko ya Nzambe, bazo tambwa na mibeko ya Nzambe, bazo tambwa na kobanga ya Nzambe. Commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Christ, bazo témoigner Nzambe. Bango wana nde postérité à moi si. Oh, le serpent azo combattre bango butumo. Aujourd'hui, la postérité, il y a moi aussi. Sur la postérité, ce qu'il y a diable, et ça, bah, géant, tout le monde qui wana. Qui dit géant, dit bando, qui bat ma bé. Na confirmé qu'il y a solo, bah, géant, wana, baza, bana, oyo, bando, qui ni, bah, démon, wana, bah, bota, qui na basi, normal, boya, ya mokili. Un jour, et comme la inga, ezaki année, ezaki 2020. Un jour, la bande a sambé. Vers 3 heures. Na 6 sambé, na 3 heures, na 6 pour y aller à 3 heures, na te amen. A matin, na metu pona lala. Comme matin, metu pona lala, na milale la qui a tate. Bah, moi, on va dire vision. Na zomo na kata vision na ngana, j'ai à côté linga na kata chambre. Kokota j'ai à côté linga na kata chambre. Na comprenant que je vois na télévision dans ma notale sanga. Batali singa pembeni na kata chambre na ngeska zalaki chandelier zalaki wana. Et là comment zanga ba sanga ko bisinga o eza chandelier. Et tant géant na ye azua ba tango matabu abi boyete abandi ko gangela nga. Géant abandi ko gangela nga suko. Yo soyo kate pone zo kate pone abandi ko menacer nga. Nga suko na mbeto kaka sikana zaki na mbeto na bangi. Na bangi na bien tika bi yo so kazo lakisanga musu géant a côté na chambre azo lakisanga musu bazo gangela nga zo loba makasa zo menacer nga. Na bi tika na kesu ko na kwa mbeto na simbi na kwa mbeto tika bala moko bu na banjo parla langi na parla langi na vision wana na bandi ko parla langi na bandi ko parla langi na bandi ko parla langi donc on parla langi on parla langi pou à disparaître na si ko parla langi bala moko na obima na vision wana na bandi obima na nzembo na bimina nzembo nzamba pesa kinga jona ezaki nzembo ile bala komsena eza molimo mosantu omwe molimo mosantu ale molo temba molimo mosantu kitaya solo kitasiko ngasiko na bimina vision na nzembo na mena oyima ona rythme mususu mezaika ko bela molimo mosantu na oyima ona rythme mususu na kamo makasi donc pour dire que des géants ce sont des démons. Tant que baba géant, azo faire allusion à ba démon. Donc bati wana ya basi anormal. Ba botina ba démon, ba démon wana ba démon wana ya ba ange de chou wana ba démon, ba bimina basi wana. Ba botina bango bana moko anormal. Donc bana anormal ce sont des démons ba boti ba géant ba boti ba démon na moki. Yango moni bango pe baza race ya Satan. Oh na mokili oyo musala bango kosala mabe yango bible so bananga ki biso ga bible yango moni nzamba le bandi ko bana beke origine ya bato ba 500 nzoto mwasi na mwasi mobana mwasi baza origine ya nini ya nini bosa baza origine ya banani ya ba ange de chiro ya non ange de chiro baza origine moko diabolique origine satanique ba démon bato basaka bato ba kolo makambo wana bosansi nzoto mibali basi na basi baza ba démon baza bato ya normalité yango moni nzambe abandi koloba na biso ne bandelike tala bato ba normalité apo ba yeko tasa mwasi wana baloba ke bana nanga ona bota bango 9 mois baza ya normalité banzamba bisaka ke sika bango bano bakotaka
il suffit ka bakota kana kati ya libota so bakuti kimia trouble mamoko zo ya place wana bango bazaka basemera batrouble na mabota basemera batrouble bavie ya bato yango moni baverset totangi so totangi verset oyo totangi awa ya nini ya Noé balobi na biso homosexualité comment bango bazaki ba mibali bazonga bakende kobima na baange wana mpe bana mibali mpo na nini bango baza mibali bayoki bima na baange wana mpe bana mibali mpo na nini donc elingi kolastra ke non homosexualité namoni video oyo umeli namoni nakata yango deux parties bongo tokutana na deuxième partie mpe na continue carrément égal namoni yango eza nde molai tozomona bien aimé donc nzambe azosenga biso se repentir bien aimé tokutani na deuxième partie mpona tocontinue video oyo te namoni na continue yango kaka namoni na continue yango kaka bavideo mibale na ye mo pepesaka mpasi ozomona bien aimé donc yango wana te namoni nakota kaka soko olandi oyo badeuxième partie mosusu balatalaka badeuxième partie yango mpe te donc bien aimé tocomprendre ke homosexualité eza origine nango totire origine nango na badémon namoni kaka nakotanga na deuxième partie tokuta na deuxième partie ndeko soko otali video oyo landa mpe deuxième partie nango eza nalataka abo nango continue yango ka mbala moko tokutani na deuxième partie bye